bazo mettre bazo louer na barrette na moi instrument à $300 la coste à louer ah bino boye bina minorité ngana yebi bien we ba ka sila succès poani nganga pesa ke no biloko ofile sika mama nzoto nganga pesa ki se ofile po baba la ke sika moko eti la coste azo bebisa calendrier fierté calendrier aussi là lelo comme pe bato ba ngalisi oso ba calendrier te pona bato bongo azolo ba makambo yi akosala te tout le gâteau pesa sans sa musique au moins musique congolaise ezo kufa pona excès de mais oui que Cabo CP na terrasse Sainte-Thérèse le 24 instrument non peut mettre Sainte-Thérèse ko ça ba $4000 podium 5000 masubi wilu pa kuna place afana na kisantu pas chez JB bien un grand chanteur après ça t'a la faire et les loso à la grand chanteur ça pour na JB et là ba sala ire faire à quoi présent ou raison à quoi ko pesa faire o ya za na ngote parce que faire ça muto voix likolo présent faire ou raison na imara de bombe faire ko la imara de bombe de bombe sunde oh moyo bien mamilo oyi mobilo moi mo pesa ko le son de moi faire ya ka imara danina lingie comprendre ce que pour faire un panzana il fallait JB Pianaza donc il faut tout ça JB mère qu'on a maison mère ma misère à bendira bota mais la maison mère ba musicien ba ça sous yo ba te ko kessa on ekufa maison mère ekufa batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine ba dingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. Chaud. Oh, ils ont air émission à Bino, les chaud. Donc, les lopénades, on a minute, tu es à boy. Tu évites sur les années, mais ils ont déjà boy. Ils ont peine bien été. Non, ça se connaît un peu. Kabamotenayo, général manager Clovis Fimpa, pourquoi pas Berlin, vous avez Armel Wombo. Mais c'est l'assistant Jansi Luonda, la pièce Bino Bambote. Pourquoi pas Maya Toumwa, le grand boss Maya, la pièce Bambote, Miguel Dangote Bambote, Noyangwana, Armel Ombo Fongo, les langues sont déjà invités dans l'Aïe pour Eza Show. Bonjour Yampaka. Bonjour Clovis, Zéis, donc bonjour Babatutu Bazola Nabiso, papa Clovis Fimpa, I jette you, dans Naboaki. Ah? Oh. Ah, il jette you. Donc, boss Clovis Fimpa, I jette you, donc Naboaki. Ishalimouna, de Nouranga, de lui, Eric Kenzo Kaboudi, les jeunes boss, Saïd Yala, président Yabana Wingé, donc les boss, donc Batnanga Bangona, vraiment, donc ceux qui sont là, sont là. Yampaka. Ouais. Toza. Artiste Fali Poupa. Nan. On est astigé autour de là. Ouais, c'est une chose qui est malade pour là. Parce que le 24 juin a annoncé concert na Yéna Nité. Mais tout le monde fait la merveille. Bureau naé frère naé a annoncé déjà le 24 juin. Tout Tanana Shark. Naé bige bango tu ba goigoy pour fali pa goigoy. Ah, fali pa goigoy. Fali nani? Goigoy to ane kiri moko. Présent na biso 1000 giga. Mais on a fallu payer ba goigoy. Moi biso nyo so ba goigoy tozo soutenir faire goula. Na ye fai. Et bon yo ebité dato ba so ba le 24 juin bango ba wangi na ba osala marche. Ba olonga ba pali tambo so ba longa place ba osana marche ba osuka ka awo na marti. Ba goigoy tout au kota awa to kozala ba fali ba sulema tonge biso tout au zala. Sulema Tongena. Oh, kasi o bazana fali Sulema Tonge. Yebe to ozala. Bobangate, bobite aigle. Règle. Mais règle ya makila. Et pas monsieur le concert makila ezalate. Parce qu'on est sécurité na bino pas concert en boss sala on est ni po bat bakufaka. Biso mamba liwe zate biso za mamba batu bakoya koyoka musique so ba bomanga batu wana solo na braza mutu akufite
Mais la braza plein à craquer. Ah, moi, si n'a rêvé, c'est là, moi, ça, c'est les vidéos. Il y a moi, celui qui trouve une femme, trouve les bonheurs. Soit trouver moi, c'est ma bébé, et baby. Soit il faut soigner dans la chambre, au bim, ça, on y bande pour aller. Ose vraiment téléphone, nous, ça, la vidéo. Tout le monde quitte à jaune, quitte à vert, quitte à rouge. Il y a moi, dans le débat. Gardez ma samba de baiser. Nana quelque chose parce que les vidéos bon pour avoir nana mbali. Nande n'expliquer biso no badwa. Na lobi tant mobali na so sala piaka o lengi na. Tu as sur na téléphone au tara ti au filmer donc et ça que toi baka que moi si na yem to référer mobali na ye. Déjà to vandika boy fait go poster le 24 juin Shark. Yo attend que Gaulois tokende na ngono sans polémique ozo ngondenge nini ngana yeba yike batutu ba yo soutenir Abraham frère Egola za le Abraham moni Abraham l'église nyonso bakumisa même ba musulman même partout Abraham naza chaîné makambo nyonso frère Egola za Abraham na génération où il faut bazala tozo sepela bazala maoni eloko ba salate omoni mama badatu ya bazo tsaya lokuta bazala mama ba salate bana basi bazala mitema moto ya lokuta déjà fait goache bongo za lokuta ndé Aminata la perle noire na Paris na peso mote na makambo nazo betelo ha ya lokuta ngam nazo suwa longo lelo so bazala mibali babeta so ba mibali basa le sere falaza mobilité oh so bazala mibali babeta place au moins jour wana place tu vas comprendre que carrière à mutu et si la faire go la beta dans l'univers ba on va beta si tu beta bango tomba liboke ah fali poupa règle yuzo ba règle ou ba règle yé et bon nazo ba bino beta ba tomba liboke ndeni expliquer nan et ça là que biso to beta na univers na boulevard on va beta ki hôtel les arrangements univers wana fozana rotana bisona bango ba ya na jour wana ba bongama ba sala makambo nyonso ba sala ka autotune kitoko jour autotune simbati baba bongami makambo tune za na papa ya va mati pour tibiki plein à craquer bana basi ka utala mona mwasa munanga na mona mobali te nazo ebisa bino mona makambo ya le 24 jours to reforcer te le côté to beta mo pete posta déjà plein 100 francs à Toulouse avec des stades déjà plein, 100 coups les nécessaires avec des stades déjà plein. 100 coups les nécessaires comme le fond Europe. Et dit que eloko zate kaleso mudinda. Eloko zate papa avait fait Egola zawana le 24 juin nani akulunda. Tu vois bien nyonso j'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Donc bazo ça il a mis publicité. Ah bango nga bazoba tutu ba so ebi ke ba yate. So ya betika na chaka ba fanatique na biso na yemo président na bango za fanatique na biso na yemo fallait za fanatique afi na yebite yemo ayebisanga na nuna nef ayebisanga aloba no wa place na kamina et pas ba josi au moins les seulement irlandais japonais betaka tabaza makusa et pas ba josi moi on a ni swali za nani azokisaka et pas ba fiona les êtes aux olia tango wana zaina le koso zo banga musu na éviter so ezali nani obanga musu falit aussi c'est moi zaina le koso zo banga na éviter so ezali somo musuni ndana ko yebisanga makambo wana yemo mtu yebisanga mtu te na okotsa mtu na likambo ko ngana yetu fanda table moto zulia yemo msa ba ngana nena aboye ngana te amina fegola na suplamina na bivela koste yem ta yebisa mtu te bango nyonso zo yebisanga soi disant wario eloko ezate biso nyonso tuza bagolo bango mo ba retourner sa stade na lobby et bon on a Kinshasa to a combien biso batu ba ya batu nyonso ba la bonne musique. Ah bah ya teka mutu a mutu boete mutu orchestre nyonso ya parce que mon colo génération azo beta mukolo génération ye mukolo génération et bon bato nyonso ba za génération Ferrigo génération Ferri na ndeni betila ngana Bill Clinton mutabandi carrière solo na génération na bango ali fali pupa e otsala carrière solo na génération bango nyonso ba ya na orchestre ba Ferri orchestre va faire ndenge nini yé fali ça la test na onye maison mais o Ferrigo la za ko fondateur makambo wana écrit la raffaire ba pour ezana likambo écrit te
azalaki misia Weranson te na mamani na tatani faire ça musicien Didier Masela ou azali mokolo kese wenye musique à 80 tout terrain BCBG bon chic bon jama nyoso ou azali na président JB Mpia na papa chéri souverain Binada soyo no ebsangani na ebiso au trésorier ezali ngiama makana Weranson na ebiso que faire rigolo azalaki misia Weranson okosi un mot beaucoup mabenga enga na par rapport à nous papa Lutumba yoko kolela ya bana et bon leki no personne azana âge mokie leki azana bana ba âge mona bana wa mukulu olubaka bana nga siko Masela olubani pour na faire mwana siko mwana zana batata mibana yo ba ko se ozengi mukulu suka abu chance pour les gens déjà sorite mabe comprenez que nous sommes en direct avec Yampaka. Ah, penez à choix. Tout solo là, tout maman na le ngete tout solo là, vraiment star mi star à Zaramon on a tiré qui tout solo là. Moi ça a besoin tout solo. Moi ba grimace tout bon. Mais papa avait pas gagné les binos concernant. Gagner les bisos dans le Cameroun. Bo simbiro garoga awa. Il faut comprendre papa avait azolo ba bien. Roga za camarade ya faire était na musique. Makambo faire à scène la musique roga sala ya monter. Donc et là on fait à zoboya. Roga. Oh. Yep ça fait roga ça beta concert à $100 côté. Yo zala na Congo Brazza. Moi c'est na maza. Siko yango faire à zoboya totika ko sangisa na makambo mususu. Le 24 eza date. Open à Singapour muto ko beta le 24. Open à Guadeloupe, nous avons bêta les 24. Et l'obité ce qui fera au bêta les 24, nous sommes le bêta les 24 été. Que mes bino va gola comme ça le roi date à faire une date à la biso ba goloate. Biso ba goloate. Golwani na lobi ke to boy muto bêta ngam na zo biso ke na ebisi yo ke na minito la costa bêta na kinga a bêta ndeni kuna pe na futimbo mote. Ozomona siko makambo ba mitoma na musique africaine baza. La cause c'est pas ça goigo ikanga to senga bato. La cause c'est pas un artiste. Na sokoda okotsani. Bolingo pipi lo liom to beta. Tika. Moi manzema matanga e beta na idiofa na ba matanga idiofa. Moi manzema matanga na matanga idiofa. Ya ko beta ni. Yo inspiration ti. Ba inspiration ba emani. Ne. Ba emani. Na tsekali ya makili inspiration na yeba makam na ete ngap na bato mineno ba mais yo kakawa utulu baki wana pire vient bato mineno ba contrôler kilote alaka vient na ngata wazali na taille ya bien ne ngoma ba taille wana en tout cas na yeba alisuma kamete ba taille ba ngulu masa na yeba alisuma taille na yeba alisuma kamna ete bobanga le 24 juin dit la coste malifuli na lobby boui Didier la cause ça on a mon louer instrument pour na place one ana na mon louer podium te siko ko beta on a par rapport ya quoi et bon beta ba concert ndeni soki et bon ya beta concert wapi monique yo bossa no ma ba beta wapi la cause ko louer instrument $500 attendez ba jeune ba zo beta ba zo louer na ba rep na mon instrument à $300 la cause à louer bino boyebi na minoyete ngana yebi bien weba ka sila succès poani nganga pesa ke no biloko ofile sika mama nzoto nganga pesa ki se ofile po babala ke sika moko nganga zotala kilo akomi suko choqué na nganga po yepe to ane goigo ya pe goigo ako pesa mo pa nganga kilo ti mukolo mwasi akufa nganga pa balukela tili parce que moi ça na akufa nganga la coste la coste a coupé la moitié. Oh. Quel est le coup de basukola été? Non, premièrement. Batu musu bozo tanga ke ba beta les 24 présent on ga date ce calendrier za ima papa na biso ne na biso tika date wana. Le calendrier za papa na biso te ba beta bato o so ba bi ke calendrier ya papa bino. Olungo yebisa bango tika date banane. Neti la coste zo bebisa calendrier, fierté calendrier aussi là. Lelo comme peu bato na liso so ba calendrier te pona bato bongo azolo ba makambo ya ko sala te tout le cas to pesa sens à musique au moins musique congolaise zo kufa pona excès de mais oui que Cabo CP na terrain Sainte-Thérèse le 24
instrument non peut mettre s'intéresse que ça va 4 000 $, podium 5 000. Masubi oui ou pas on kuna place à faire na kisantu. Akom maman papa ba parcelle. Ozomuna bozolu kilaka batu makambo. Bakabo se ba artiste à danger. Neti ba beka maliki kabose. Beka maliki la coste. Aleki nani? Kabose na la coste. To sola ma mususu vie actuelle. Voima ya nini? Azaba ni wa mapa. Kota fana na complace. Na la soma munjinga. Place azaba ni wa mapa. Mama nga bete de kake ngam na pikisa ki la bitika shaka ko ngazobela. So tindika ke bete mto osengele mbongo azate. Siko yebisa. Nani lisusu tala omoni ba jetu ba osaba le 24 wana omoni mwana mwasi nyonso pona zo sa bikolo prière rose oh noso akotake orphelin de la musique congolaise akuta la difficulté na vie voilà les inconvénients na Brazza faire golaza orphelin de la musique congolaise azanga tata na maman mais Brazza ça lui plainte mwasi na eka bisote madame azo filmer bakiti ya vert ya jaune ya rouge ndenge ba garder masamba de bezara biso ba totindi mwasi soko zo kende ko kenda lisu na yete o mesa na ko kenda ba tuana busara na bango ba jiwana o kena e ona nini zomo nenga yo bebisa maka abebisi makam place yimda ke fese pia ka mobali bela bato na ba koti mu eze bela bato te nazo ebiso mwasi na ngai ebisinga bo chérie tant to combien na 15h tout le monde va batindi qui porte tout abi ça fait du mal à l'oreille dans ma kelele porte à masamba di baba fumule en dou abi les gens entre comme chérie arrête ozomoni bomba mbongo na osala eloko msu yango moni ba okese msu mona ba beta kate po ba beta kaka tete artiste azomona na bebisa mbongo na oyebi ki après la musique mutozonga na parent normal so sombela ba no tout ça ba stade des martyrs et betami 4 sont na bosanité 3 années passées année obino et bo fongola défi na bino na ba stade de betami obino bobi ke bozako e pâté stade défi na besoin na wingi mais stade a fallu les gars ya wingi na plein te biso tozo ke stade a wingi ezaki payant biso na ba stade ofele to ko sa concurrence ils ont des moutaliers na carrément ba musulman balamba bido partout so lingi pas mamado lié pas nani lié ils ont des ba concert wana yozo ebisa biso mais ya wingi ezaki nde carrément ya c'est que to retenir bout concert à faire boye galango na wingi oui tous en besoin batu bayoka premièrement la bonne musique mutu soka uti pa na yi so bazo ebisa mutu aza chanteur il faut ayoka o ezo bimakati na autant l'esthétique na été yango moni lelo ba musicien musu ezaka tobola mato yebele mais so ba ebisi ayemba akokite net ya mbasi ozomona eza biloko o ekomi ko finisa musique congolaise tala ba chaîne na biso batala yango partout tout ça derrière lelo ya mino mutuka biyamba yamba OK ba musicien biso afo yamba il faut ebise na ayemba na kuzu so ko mona zo yemba mabe ko yembisa na oyete ozomona ba inconvénient o ezo ya mutu apesaka mutu o ya zana mo neti faire rigola so teli ba misebe lelo ba se faveur oyebi ke lelo ilunga comment oyemba akutala na mélodie oyebi ilunga na classe na ye et na mama musique eza na classe ilunga il vient danser akomi musicien lala mais soko bimisi bato ba yebisaka bato ke naza musicien ya kala surtout ba basanga poudre na sac te basanga poudre na sac te banane ba mission wapi o ba bimasi ko babela ba muzikana basanga poudre te basenga ta ba 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 bomela biso cop ba koma ba goy au lieu de travailler ya zo koma goy au lieu de travailler ya zo koma goy ya mini vitamine ateli alali na poko place to senga ba ye mudanga kabila nsa o panzanga na 50 osomo ola prouver biso na musalo ya yebi dans les 24 jours jawa mission na babana ambasi Nathan il faut que ça ait un orchestre pour obimisa bango nyonso pas JB pas JB ba grand musicien papa chez JB bien un grand chanteur après ça tala faire les lo so za grand chanteur za pour na JB et lo ba tu basala ire faire à quoi président wa rason na ko pesa faire o ya za na ngote parce que faire ça mutu voix likolo
président oui rason na imba débomber faire égola imba premier débomber ténor débomber sundel oh bon bien mamila oui mamila oui ma pesa kule sonde moi faire ya imba ba danina lingie vous comprenez c'est que pour faire panza na bonga fongama il fallait jibe mpianaza donc il faut to senga jibe merci qu'on a maison mère ba misère a bendira bota mais la maison mère ba musicien bazali soute yo ba te ko kesa on ekufa maison mère ekufa après génération ba Fabregas orchestre ekufa tout sur l'arabien na ba ndoko sananga pas Fally Ipupa kuna na mon musicien c'était Ibrahimovic te mais bon ce qu'on pas faire mo ba misa ba goy pas faire ba misa ba goy et pas faire bayaka ba goy ba comment ba chanter Nicodème azaka tala et pas Papi Chimanga na beta na wenge 565 et pas Choulai na beta na pas Choulai Papi Chimanga donc Nicodème ayaka atala quoi comment chanter yo mo te ba musicien ba faire ba zora ba on a ba orchestre mais yo ebisa musicien est-ce que maison mère ni ba ko lula en orchestre azate yo so mona BCB Jésus musicien maison mère pour ba chanter bazate donc so la comprendre bien ba mbasi baza andit anglais no lo ba wana I jet you shot for your game nini shot for your game donc baza ba expliquer non ba bolanda le shot for you game ni lo ba il faut être dur et solide mais bango baza na dire pe solide ya ko défendre ma musique ya momoni lelo nan me bazala kana ma mtu basala ya buzo bana mais bayeba pasteur nga Jojo Kamani ayebisa inga ke le 24 je fais rigola à kotonisa Charlie Kabe en États-Unis ayebisa inga ke faire rigola à kotonisa donc tous an liki stade wana ezalo wa bouchon Marty ezalo c'est comme un petit bouchon comme un petit bouchon. Ce que tu sais là, nous avons fan ti, ce que tu dis, tout ça n'est. Oh, tu me coupes, Eli kata. Ah? Eli kata matiti. Eli kata matiti. C'est-à-dire? Oh kata ma. Maumbe. Na ajo, na sacrifice de tout nam. Na mort qui était mais au sakana nam. Ils ont facilité dans les 24 jours, 10 heures déjà, tout si ici, 12 heures plein à craquer, 13 heures faire la mati, 15 heures tout si là. Ils sont tombés à concert et à mouille. Nous tout fois mon amalika mon a là qui a mouille. Tala, surtout la musique qui a tombé ta musique, ce banana pour 4 orchestres ou bien 5 orchestres et bata mon bazate. L'élo pena actuel bazate. À part biso sena pour 5 orchestres wa tsa mo bazaki nanina te te osque lo mo pété hein to me mo sans polémique hérité goga jeune garçon bunda vine bien à ça effort orchestre ne ki ndara poto na oba o ki metali ba na oba o yetali ba est-ce que oko bimisa hérité wata live bo misi Fabregas en live bino ba journaliste besoin tenter ya oloba mwana bo sala mabe po bo za bisiko ba kabila rabino faut que nous ayons un temps et nous avons sa sens la valeur à la musique pour dire que ce que nous avons sa qualité mon côté ba pe na capacité mon côté au moni que d'après yo na ndé oyo kabala faut que ça leki aleki na orchestre fa le moni a préféré ça Fabregas na live yo bangate nana mutuka na lia na ndako mutu bato ngana senga ba camarade ba place ba senga place nga pe na senga ngana ba on so to ba mandia ba goy bato bakabila ngana tekeli bango elote et bon so tangi komba mutu ndesa yi tutanga komba Yesu suwe pesa apesa bisoni ka pema apesa biso gratuit depuis ka après bon to comme jana suka ya émission un mot pour na date oyo bato afali ba annoncer le 24 juin bazaboy to soleil na bango na soleil na sule matonge to soleil na bango mwana nyoso ba bisenga ke jo to zone ya to sala bolo bala bino elo tepo to tambola suka to suka na marti ngana yebi na mama ya mo no ni mozali ya motema moto bon rapidement ba dédicace Sam Koukoulé nécessaire trop nécessaire coffre flore et rock mobile Sam Boleka
mais bilamba ekoleka te bilamba na ozala nango ntina libulu donc maya tomo maya moto napesi yo moto place oza et puis bazwa nyonso batikelanga mijo donc vraiment s'il te plaît pardon bozwa nyonso botikelanga mijo et puis toza na fete ya bagoigoi lelo na yolo bagoigoi nyonso président na biso tu n'as wana da baxela $300 pour ma 500 Cédric Mbala lisungi ekimelo opesaka nga $200 bakiselanga 300 ekoka 500 année mobimba nasenga o te le 31 okanisanga kaka na basusu na loso nasenge mabe tala dega osenga na respect nyonso abaxolo 300 na 500 apesa pasa francs na Toulouse saka neto yokanaki mikolo na ningi na nga te po ekomi bato baomowelela bato na nga donc oyo aza na posa kokabila nga na pesi numéro na nga oyo mpe aza na posa kofinga nga azwa plus 243 eto oswana nga na sambo akala depuis seka mobutu nde omoni nga depuis seka mobutu nasala te ti lelo goigoi na goigoi nde nazozwa mbongo na kombo afie nde mwa muku nazwa mbongo na kombo ya yezu mutombo azwaka na kombo ya yezu eske yezu ayebi mutu bakutana nga otufeka ayebi ozomona ebele bazotangisa bana bazosalere boya na bango siège eza na lemba epa président Miljiga mwana koma na ye goigoi lobi akosalisa yo classe obanda ofuta goigoi mama azoya na biloko na ndako ozomona teke no matolo kitoko ozomona bagolo bagladiateur dans les 24 wana en tout cas faire ça un défi na moto te ça un défi na biso ba fanatique pe puis na bato balingaka la bonne musique to za na to soutenir papa Hervé za fête ya musique oh pas ko soit temps ya boita za mo transporter soki moto alokutana la costa zo kosa te misubo za na masina pour ko ngoza munene Kinshasa za munene po biso bato ba taper partout et qui a la coste abeta bato kanelo abeta bato oui ba ngana mkwamo le yuvena na point na la coste moi pesa kolika fali moi pesa 70 fali pesa 68 héritier 67 na l'équipe fali na 2 kilos na l'équipe héritier na 3 kilos. On est arrivé à la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux à tenir. Dieu t'a moi un homme dans la force mais je vous dis ciao. Tout le monde. Batubayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinote promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.